partir de ce moment-là, l'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme, à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra. Matondo mingi bande kubalandi émission Afro Lumière to tondi bino botondi pambate to yebi ete bozali baike liboso ya bitando bike bya bino bozali bongo kozela ngonga oyo to sololaka masolo kitoko masolo ya lobiko ya moto mwindu ndewana lisolo ya biso ya lelo ezali kaka mituna pe biyano batuni biso moto mwindo auta wapi moto mwindo auta wapi banzembo yembami moto mwindo auta wapi motuna wana lero moko boye sala kabiso pasi esala kabiso pasi koyoka ke bazo tuna moto mwindo auta wapi bo to pesa bango biyano ndenge ni pamba te motuna wana yeyei po ete batalisi biso Adamu na Eva bazali mindele basantu nyonso bazali mindele alors biso batu mundu esengeli toyeba kote touta bon siko to kouta wapi bolobi pe Adamu na Eva bazaba koko ya biso nyonso o basala na mindele na baindu kasi tomona kayete mundele na mundele babotaka muindo te zoba koyebisanga ke babotaka albinos et puis bon muindo na muindo babotaka mundele te mais zo bakolobananga o babotaka albinos nzoka albinos ezali race te albinos soki abalani na albinos mususu bakobota mutu muindo donc bako perpétuera lolenge ya bango wana ezali un accident de pigmentation. Alors sikoyo pona nini bongo nani auta wapi tata kinkela ngana soko kakotuna mutuna koyanwa na mutuna wana te yo vandi kuna na poto na kanisi po so yo ka mutuna yango mekana nukoyanula ngai po émission ya leo na ngito sala biso mibale yo mekana nukoyanula ngani teni wana moto mwindo auta wapi mutuna la ngizali bole tozali awa toyebi ke ba civilisation nyonso oyo ezali ya biso ya baindo mundele auta wapi mundele auta wapi bakoko na biso basabaye nde baindo bakananaye nde baindo bafénicien nde baindo bakemetik nde baindo basinibie baindo basimeria baindo mundele auta wapi banda obima na mokili oye na koboma na kosala mabe koboma kosala mabe civilisation na biso ezalaki awa depuis plus de 200 000 ans civilisation na bino eye kaka il y a 20 000 ans c'est-à-dire il y a 25 000 ans mondela zalaka te auta wapi nde mutuna na kusuka na bino amokola lelo mato
Matono mingi tata Kinkela na eyano kitoko yo uti kopesa. Tata Kinkela ye aboyi koloba masolo ya moto muindo auta wapi. Tata Kinkela ye alobi atuni nde biso motuna lisusu mundele auta wapi. Ye alobi moto muindo de moto abanda mokili. Mundele ayebi yango. Parce que ye moko mundele alobi c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Moto wa yambo abotama na Afrique. Et comme à l'Issus, oh, c'est l'Europe qui est le vieux continent. Voilà là où on a triché. Donc, motuna sengalito mituna ezali ete mundele auta wapi. Comme mituna te moto mundo auta wapi. Po bato ya yambo, ba oyo babanda mokili, oyo ezali nde biso bato muindo. Mundele aye après, a salimi na deuxième temps. Bon, nesika biso to mituna ke mundele auta wapi to komi ko mituna moto muindo auta wapi. Omon parce que même dans la logique au bino bozo loba, bozo talisa était non moto muindo na moto muindo babota ka mundele te mundele na mundele babota ka muindo te. C'est là, c'est prouvé. Mais il y a la possibilité. Il y a la possibilité teint clair. Mundele na mutumu na mutumu bakoki bien que tolobaki kezali accident ezali la c'était mais ndundu yewa na abimi ndundu yewa na abimi siko mundele mundele na mundele babibisa ndundu ya mutumu total la bango impossible mundele na mundele bakoki kobimisa mélanine te. Mais moto muindo na moto muindo bakoki kobimisa mutu moko oyo mélanine quantité ya mélanine komi muke et sali ndundu mais ndundu ezara c'était pas ndundu na ndundu bakobota ndundu te bakobota kaka race originale oyo ya bango na kamisi bozo sosolanga. Donc moto muindo azali na possibilité ya kobimisa même na batu mususu na baposo mususu na kati na ye mais poso mususu ekobimisa moto muindo te. Talatina emonani ete moto muindo azali mwana ya Nzambe pamba te loposo ya ye kaka ezolakisa ke azali penza mwana ya Nzambe pamba te couleur noire yango wana nde couleur ya Nzambe. Omoi ndeko bandiko silika kuna. Obandiko silika kuna pongana lobi couleur noire eza couleur ya Nzambe. Siko na tunio. Bon. Avant Nzambe alobake que la lumière soit. Pole ezala. Siko ye Nzambe afanda ki wapi. Yo ya nolanga isika yo uzali. Yambo te Nzambe alobake que la lumière soit. Siko ye moko Nzambe. Nesika ya zalaki kovanda avant ete asala pole ezala avant que lumière ezala azalaki kovanda na lumière to na molili yo ya nolanga iponga na lobike couleur ya Nzambe ezali couleur noire mais yo boy yo ya nolanga sikoyo mama azuizemi mwana avandi kuna na kati ya libumu ya mama totuni yo motuna kuna na kati ya libumu ya mama batiela mwana ampoule tope afanda kana kati ya molili donc côté yo uta na kati ya libumu ya mama ezaka na couleur nini ezalaka na lumière tope ezalaka na kati ya obscurité. Alors soki biso batoto uta epa ya Nzambe akela biso eke akela biso a partir ya mabumu ya ba mama na biso siko tozo tuna yo siko na libumu ya mama esika Nzambe abenda yo akela yo kuna ezalaka na lumière tope ezalaka na kati ya molili. Osomon ozo koka kososola teke yonde véritable mwana ya Nzambe mwana oyo Nzambe asala mwana waye wa yambo nde yo moto muindo yango moni ndokilera ye ayebi yango que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que bana ya yambo nde yango bana ya Nzambe bana oyo bazali na contact direct avec Nzambe. Alors pour que a diaboliser bango alobi o Adam neva bazalaki na bana mibale mwana liboso Kaina mwana mibale Abel Kaina mutu ya masuni Kaina mutu mabe. Est-ce que vous comprendre? Et là on a caché wana
soki Kaina akomi mutu mabe ezali kaka po koina oyo baina biso po Kaina ye wana nde mwana ya liboso omon lokola balingi bayiba moto pamba te boyebi histoire moko boye mutu moko mundele moko komuna ye Jacob alias Israël akeneki kutu koyiba moto ya yaya na ye. Yaya na ye azalaki mwana liboso Esaú ye Jacob. Esaú mutu wa malédiction. Donc Esaú azalaki na ba poil ebele lokola moto moindo. Oso mona sika baso mona ke moto aye liboso na mokilinde moto moindo. Mais ba embrouiller histoire ba bebisi yango. Voyez-vous? Alors, maintenant, bande konangai. Pona bango kaka bongo, Abraham aboti bana mibale. Mwana liboso, kombo na ye nani? Ismaël. Mwana ya mibale, Isaac. Sikoyo, lokola baina mwana liboso, nzoka mwana liboso nde héritier azali papa leki ya baleki na ye. Po ye azali déjà ya papa, ndenge babenga kana bangala kuna, ya papa. Mwana liboso oyo akangami na papa soki papa akufi yende moto akotika na basekret ya papa pona balek ya papa nde moto mwindo yango na to konza bango ndenge boyoka histoire ya Egypte antique bana Israël bazaki na bombu na Egypte nyonso wana bande konanga ezalaka kabiso na biso batu mundu batu to konza na mindele tala tina bazana kana na biso ya mabe ya makasi oyo nyonso ezali mwana ya liboso yango nde ya mabe kae mutu mabe Ismaël mwana liboso ya Abraham mutu mabe mwana malamu nde Isaac bana Isaac aboti kobota pe oyo ya ye Esaú na Jacob Esaú mabe Jacob mwana mibale ndema tu vois donc batu mabe libi Jacob aibi mpeve lupemba ya na ye Jacob alias Israël o abundaka na nzamba koka yete yango bapesi ye kombo Israël bandi konanga nzoka Israël c'est toute une autre histoire alors nakanisi bososoli yango alors mingi bazali pe kobundisa biso awa bino bokanga kutu minoko to sito bino batu ya désordre bosala kaboye batu wana ya baindo wana mikolo yo leka na nzela te ka koloba ka kofinga bonzambe ya baindo tout ça là n'est pas le problème esika nyonso milangi ezali et tout anaka etiaka makelele donc botika la biso makambo ya pamba wana ya ba révolution de palais wana pe kutu etali biso te sape makambo na biso te lobola londo nazali lobola londo nazali kote ya bino oyo ekofungola biso mayele alors sikoyo ebele bazo koka ko comprendre te po makambo yango eza ya baindo lokola mundele ayiba moto makambo ya baindo bato wana ya baindo makambo wana ya bakongo baza bandoki bakadi ya mpemba bango bazali wana na matriaka na bango bali ya kabatu soko bali mwasi ya mukongo osilisi mbongo te bana onso bakosila na kindoko mona te makambo yango ya bonzambe wana utaka kepa ya bakongo ndenge ni biso tola na makambo ya bakongo makambo ya bandoki tata kinkela ngai ko mukongo te siko awa na makambo oyo bakongo deja boza à la barre bakongo bazo sambisa bino balobi makambo oyo ya bonzambe ya baindo mingi ezuta na bakongo nzoka bakongo kuna kindoki evandi makasi kindoki ya bango ya mwana ni polele na kati ya matriaka oboti mwana na yo ole kazala mwana na yo aza mwana na yo te mwana ya noko soki kaka mwana oyo yo oboti asakani na noko akufi bondoki yango batu bakomi kubanga ko comprendre na kolanda biso na kati ya makambo oyo siko bino ko bakongo siko bondoki yango ya matriaka eza ndenge nini boloka kandenge nini mwana ya mutu azala mwana ya mutu te akomi mwana ya noko kote wana pe nazo pesa bango mwa raison alors esengeli tata kikele esengeli bosamba makambo wana ya bakongo po bonzambe ya biso ya baindo ezali bonzambe ya suka bonzambe oyo ekobikisa mokili mais moi bizaleli na bino bakongo wana ezo poser problème siko tata kinkela limbolela biso
Pona nini bondoki wana mwana ya moto azala ya tata na ye te, azala ya mama na ye, na bino na bambala peka ndenge moko mwana nkazi bambala peka bakongo bambala bayaka bakongo bango wana expliquer biso nanu phénomène wana tata kinkela yo eza kuna na mikili ya poto meka kolimbolela biso bondoki yango ya bino ya matriarcat eza ndenge ni batondo koko lobola ilondo moteti ndeka mobeti lokole ndelelo na yoki mutuna otuni na matali matriarcat bandeko balobi ke koko lobola yo komi na makongo bazali kosala matriarcat ezali bondoki mo spiritualité be bankongo bakongo musala bango koliaka bana bakongo boye bakoye babi bokoko ezali na nzela matriarcat yango wana ezali mabe esengeli kokende na nzela mosusu mpona kozongisa oyo mindele balobi patriarcat ndele yo tokokota na mozindo na kokende kotala na mozindo makasi mpe tokolakisa tokotangisa matriarcat ezali nini. Eske bakongo bazali bamatriarcat to na nsima ya oyo biso tomonaka lokola matriarcat eloko mosusu ezali na nsima nde okolobola na bandeko baso bolandanga na kati ya ndako nde tokokota na mozindo na matali matriarcat eko tokolakisa ke bakongo bazali bamatriarcat te eke culture ya bakongo ezali culture ya ancien testament. Culture ya bakongo ezali culture oyo bango bazwaki na ba grec na ba espagnol na ba portugais, c'est-à-dire ba chrétien, parce que bakongo bazali les premiers peuples d'Afrique centrale oyo bakotaki en contact avec ba peuple wana eki na mikolo na bambule landaki bazalaki contaminé pona ete bakongo bazali kotinda bana ba souverain bazali kokende kotangaka na Espagne na Portugal na Rome yango bakomaki ba joueur wa premier na ndenge toyebi tokosuka na esika wana tokokota na mozindo pona kolakisa oyo na misibino te bakongo bazali ba matriarcat te bakongo bazali ba paternaliste ndenge culture oyo grec romain ezali eki na kati ya culture wana lokola elakisami na kati ya ancien testament bozali na culte ya basacrifice ya bana koko lobola bolandanga na kati ya ndako nde tokokoba na masolo oyo. Matondo koko lobola ilondo nde tokomi na kata ndako tozali kokoba na motuna oyo tunaki na mai bandeko ba tunaki etuna ete balobi matriarcat matriarcat kindoki ya bakongo kolandela kibokoko nyonso ndenge tolobaki na kati ya introduction sikoyo tokoti na kati ya ndoto na kati ya ndako me na kobanda na kopesa matondo na bangunza wa biso ngunza Masambulwa ngunza Masambukidi, ngunza Nzuzi Nkoya, ngunza Nkosi, ngunza Mangelesi, ngunza Lulendo, ngunza Kimbondo, ngunza Atoli, ngunza Kimbangu na Tata Ebeli. Mutuna bandeko batuni balobi ezali matriarcat. Tokende na matali oyo babengi bwania. Totika balobi spéculation. Matriarcat elingi koloba bana bazali ya ba mama. Patriarcat elingi koloba bana bazali ya ba papa ezali côté ya ba mama te. Potango lobi matriarcat elingi koloba te bana bazali côté te. Matriarcat elingi koloba ma. Côté elingi koloba famille ya mama te. Patriarcat elingi koloba famille ya papa te. Kasi ba terme wana ezali indication ya énergie. Il y a indication, il y a disons il y a polarité sexuelle. La polarité sexuelle féminine, polarité sexuelle masculine. Alors, tant que vous matriarcat, ba noko baza bana basite. Na bandite ki bobio, bolobakate ke lokola bana baza côté ya maman, alors bana baza ya ba mama leki. To ya ba mama kulutu. Bolobi bana baza côté ya ba mama, mais kasi bazali bana ya ba noko, mais ba noko baza mibali. Et bandi boni ba mama ba noko ba komba sujet ya matriarcat.
oyo boza koloba ezali lokola lisolo moko elekaki na Arabie Saoudite balobi basali ministère des femmes baoyi mpo na Arabie Saoudite ezali mboka oyo basi bazalaka na toyebi tolobaka droit mingi te na ndenge toyebeli bango tokende kuta na mozindo te balobi bakosala ministère pour les femmes ministère ya basi basali ministère ya basi balobi ke ministère wana kozala na 20 ministres bango tu mibali bon eza ministère ya basi na modèle nini na ndenge moko tango tozali koloba ministère ya tolobi awa matriarcat tango tolobi matriarcat elingi koloba te ozwi matriarcat epo pesi bamibali eza matriarcat te bakongo bazali bamatriarcat te bakongo bazali bapaternaliste alors paternalisme Congo ezali résultat na bandi ezala mwa émission nazalaki na tableau naza kolakisa eyano étape na étape nazala na bandi bomonaki yango déjà oyo naza kozongela teme wana paternalisme ya bakongo ezali résultat ya contamination oyo culture Congo ezalaki di fait ezalaki exposé na culture portugaise pour dire culture portugaise ok ezali ici ou résultat il y a culture gréco-romaine. Alors, la culture gréco-romaine est sengeli koyeba ke bazana babizaleli ya modèle mususu. Culture gréco-romaine et outil culture bazana robenga ya Ancien Testament. Et là comme on ni beaucoup monde dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament comme la culture gréco-romaine ezak ba culture paternaliste. Oyo mwasi azalaka na droite. Na ba culture nyonso occidentale mwasi azalaka na droit ata moko te. Oyo azana tembe a kende koluka yango malamu atala. Chasse aux sorcières et salamaka basalaka chasse aux sorciers aux sorcières. Soko ken na église chrétienne, okomona ki na kati église chrétienne, moi si asalaka sangote, moi si oyo babengi maser azana droit koleba liboso mibali te ndenge moko na église musulmane. Alors, soki boke pa ba musulman, soki moi si asali botutu, ba bambaka ba lapidaka ba bomaka na mabanga ndenge moko pe na kati ya christianisme. Po Yesu atelemesaka batu alobina bango qui est sans péché jette la première pierre, c'est-à-dire moi si azalaka considéré à la limite comme nyama soki lokola mbwa soka salimbeba bazako bomaye. Alors soki otangi na kati ya Bible okotala yango ke balobi ke soki mwasi asali rapport azana rapport sexuel na nyama bala baboma bango mibale bala pitila yango to otanga yango na mikolo ezali koya na kati ya Bible okomona ke comportement il y a Bible na par rapport ya moi c'est qui comportement moko oyo zali kolongola moi si valeur na tanga bokoko na biso zalaka ndenge wana te yango tozalaka na mama kimpa vinta tozalaka na mama nzinga oyo zalaki mokambi monene. Alors tango tolongwe kuna tokomona ke na culture romaine gréco-romaine par exemple moi si azalaki na droit ata moko te mobali azalaki na droit koleka soki na libota moko bana botami na loba mine tomitano na kata mitano wana bozana basi misato tomi moi mobali soka zaka moko mwana mobali ata azaleki ya suka aleki bino na valeur, c'est-à-dire biloko na culture gréco-romaine biloko oyo mwana mobali aza propriétaire ya bandeko na ye ya basi bana bandeko na ye ya basi bazali propriété na ye bana bandekone ya basi bazali propriété na ye yango wana soki mwana mwasi abali to akeli esika propriété wana ezali na valeur oya ezali na maboko na ye. Alors bana oyo babotami na ndeko ya mwasi bazali propriété ya ndeko ya mobali ya mama na bango. Yango wana biso toyeli yango kobenga yango kinoko, mais kinoko wana ezali culture ya Ancien Testament. Eza culture ya Ancien Testament, eza culture ya Ancien Testament oyo ekotaki na royaume Congo parce qu'il faut koyeba ke entre 12e tito koma na 19e siècle tozalaki na monde ya Ancien Testament. Et que bien que Ancien Testament ezalaki interdit ya kotanga pe kozala na yango, mais société gréco-romaine ezalaki régularisée par Ancien Testament. Tokende nesika balobi beke ba Congo baliaka bana. Alors
il faut tanga tokotangela bino na kozwa buku moko oyo ya biblia tozali na buku toza kotanga ya Mauro Benini awa tokotanga certains versets moko bazwi na kati ya biblia awa oyo takotangela bino Exode 13 1 à 2. Exode 13 1 à 2 balobi boye. L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Exode 13 et 12. Moïse rappelle aux Israélites: tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. Ok, Exode 22, 29, 30. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me les donneras. Alors, ce qui toque, moi, musika na kotangela bino awa babi ezali la confession ya Yahweh. Na Ézéchiel 20, 25, balobi boye. Waya Yahweh taza koloba. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Quand ils faisaient passer par le fait tous leurs premiers-nés, je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel, leur dit. Alors, culture yako sacrifier bana, ba première-nés, ils ont tué Yahweh les premiers-nés d'Égypte. Ils avaient culture ya Ancien Testament. Ce qui te joue l'okwana, ils ont la relation makasi na auto bengaka na nini satanisme. C'est quoi le satanisme? Ba sataniste bazali batu basambela radia bulute. Les satanistes bazali batu oyo ba memaka culture ya Ancien Testament na temps moderne. Na tangwa kala, na tangwa Ancien Testament, kostumba bana pona Yahweh, kobuma première année na ote pona Yahweh, ezalaki eloko moko normal. Tangu tokoti na Nouvelle Alliance, tamba liba bomba salite wana nyonso ekomi eloko ya kobatama. Mais loko la culture wana ezalaka aussi imposant, bakoma kosala yango na ngulili. Batu wana babengaka bango ba sataniste. Alors, ce que y est par exemple awa na UK, na Angleterre, au moins que chaque année net mboule otu que les cas 112 853 enfants bakufaki, babungaki, pardon, babungaka. Sauf que na Europe, au moins que 250 000 enfants bazalaki portés disparus. Sauf que les États-Unis, ozali na 800 000 enfants oyo bazalaki portés disparus. Alors, na kutangela bino na lombango mo eloko mo nazali awa na Canada 45 288 000 enfants disparus. En Allemagne, 100 000 enfants. Na Inde, 96 000 enfants. Na Jamaïque, 1984 enfants. Na Russie, 45 000 enfants. Na Espagne, 20 000 enfants. Na Australie, 20 000 enfants. Bana, chaque année, babungaka, esika bakendaka, eye banaka, te. Esika bana bakendaka, eye banaka, te. Pona nini, parce que culte y Ancien Testament, il y a sacrifice, il y a bana, ezali présent, ezali makasi ti na mokolo lelo. Culte wana, ezali pe présent en Afrique, yango ba Congo batikala. Na yango. Alors, ba Congo baza ba matriarcaté, ba Congo bazali ba paternaliste avec l'aggravante, il y a pratique, il y a ba rite. Ok? Il y a Ancien Testament. Ba rite, il y a Ancien Testament, ezali ba rite, il y a sacrifice. Il y a bana po na ba divinité, il y a Ancien Testament. Alors, na bisika mosusu ozali po. D'accord, l'axamino que, par exemple, Yahweh azalaki mokonzi, leader, il y a famille, il y a Jacob, Israël. Jacob, Israël, azalaki na ndekona, il passe na Esaou, azalaki na ba famille ebele, ba famille ningi bazalaki na ba divinité na bango. Alors batu bakanisa akina oye yaka na Afrique ezalaka culte ya Yahweh ezali ndenge wana te. Ezana ba culte ebele, ozali ba culte ya Mirkom, ozana ba culte ya Baal, ozana ba culte ebele oyo nyonso ezali basé sur ba sacrifice ya bana. Alors, na la kisbino provenance culturelle oyo tobengaka matriarcat ya ba Congo, ezali matriarcat te, ezali paternalisme. Dans la culture ya koliaka bana, ok, ezali culture Congo te, ezali culture africaine te, ezali résultat ya exposition ya culture gréco-romaine parce que les ba Congo bazalaki batali boso bazalaki na contact na Afrique centrale mobimba avec ba culture occidentale. Bazalaki okendi kotinda ba prince
bankumu bana bankumu bana ya ingeza lokwa lelo ngunza masambukidi ngunza todi bazwi bana na bango baketi bazokende kotanga na Rome bakotanga na Rome bazokende kotanga na Grèce. Alors lokola bakendaki kotanga bisika wana tangu bazongi baye na ba habitude oyo wana helléniste bengango ba habitude helléniste ba caractère helléniste baye nango ba installer yango pe yango omona epesi résultat ya oyo tozali komona soko kanisi ke na Congo tolia kaka bana na biso na ba Congo balia kaka bana. Alors elingi koloba boyebi très peu histoire ya ba sacrifice démoniaque oyo esalemaka na poto baparent balelaka bana ba dizaine de milliers chaque année. Les États-Unis, 800 000 bana bazalaka porté disparu. En Angleterre, Europe, 450 000 bana bazalaka disparu chaque année. Bazalaka disparu wana bana, il y a un sacrifice. À part, il y a un sacrifice, vous allez payer, enlever bana, nek bomona ki Boko Haram. Ceux qui va enlever bana, bengara bango, élevage humain. Ceux qui va lever basi bana basi baki kotia bango bazemi bakangi bango na mabulu ndenge tozo mona pesi ko sala na est à Congo bana ba poala ni bazo ko lever basi bazo tia bango na mabulu pona ceux qui va lever basi batia bango na mabulu batia bango bazemi tangu bana wana batek babota mara il faut baki ezali na marché international ya ba sacrifice oyo kozwa fétiche il y a 1 mois, fétiche il y a 2 mois, moi na une année, moi na 3 mois. Ils ont un site internet sur ok, sont besoin de sacrifice, il y a moi na au sommet, bah éco livré yo, moi na mobilisation tala to tambo au tigo na ndako pour na sacrifice. Tango sali sacrifice, ils appellent na ba compagnie ba binga ba nettoyeur. Tango sali sacrifice na ye ba na oye na ba nettoyeur ba ko sokola makila nyo sona biloko nyo so ça qui na kata ndako na yo ba ki sali to ani bombami. Soki tozo kanta ki ba Kongo nde baza bundoki, boza musika. Iza musika kindoki oya ba Kongo ezali bazo pratiquer encore na ndinga kala awa na Europe eza na niveau likolo na lingi koloba nini na lingi koloba na lingi naza ko justifier pratique wana te na lingi kola sabino ke ezali culture oyo ya ba koko na biso te ezali culture oyo eza résultat ya exposition ya ba culture oyo ya mapaya ba kinango matondo koko lobola moteti nzika lobeti lokole maloba omboko bino koko tata ebeli ngunza kimbangu ngunza tole na bino nyonso ngunza lolembo lolendo ngunza kosi bote ya baleki na nzela ya bosolo matondo. Matondo mingi koko kinkela na masolo kitoko bino botali sibiso tozwi bososoli nzoka mayemanso oyo euti na matriaka euta na bakoko na biso te euta epa ya batuana à partir du moment où il faisait des sacrifices d'enfants bazalaki koboma bana na bango po nzambe na bango yawe azalaki kosenga bango bongo. Donc makambo oyo euti epai na biso te euti nde na ba sacrifice lokola mundele akutana kina bato mundu ya yambo akutana kina ezaki nitini ya bakongo tala esika kani makambo nyonso na nyonso yaki kubeba nzambe mobimba atombuka haka pa motalie pomme bandi kunanga pomme tayi ko iba mo pomme na jardin na atomboki il faut batu ba kufa po balie pomme oh nzambe alolengeni mais ozui poison okekotia nesika bana na obazo sakana et puis poison yango mbuma yango ezalaki très attrayant ezalaki kobenda bato mingi soko otali kaka ebendi yo un fruit très attrayant et alokola ozui mai otie poison na kati aloke kotia yango na frigo omwende nzambe yawe asalaka pe abongo frigo batia kama ya komela siko yawe azui mai atie na molangi ya kitoko akekotia yango na frigo siko ozo lukanini
un arbre très attrayant au milieu du jardin. Jardin yango bana na yeba fanda. Ah, gaye tikana seka. Mais ezali makambo ya bas sacrifice. Quand on kinkela uti kota lisabiso na Exode chapitre 13 verset 1 à 2, l'Éternel parla à Moïse: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes et d'animaux, il m'appartient. Ce qui aujourd'hui premier-né, opesanga yango. Asala bangoni. Donc bonzambe obino bozui bande kunanga eza bonzambe te. Bonzambe abandonné. Parce que bino bolobi, Yahweh est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais to betano isolo ya Yahweh. Papa koko na biso avant mundele aya bayebaka yete. Bakoko na biso bayebaka wamba mpungu tuleni. Mungu wa mapendo. Vidi mukulu wa bankambo wa mawe janangila musosoma wa meso. Mikombo wa kalwa. Wanande. Bakoko na biso basambelaka. Nzapa Kongo wangi ilonga. Yewana. Nzambe bakoko na biso. Mungali. Alors, l'air mondial aye na masolo ya Yahweh. Alors, Yahweh alobi soki bana Israël boboti bana na bino mwana nyonso ya yambo. Tope ya bwele nyonso ya yambo ezala ya ngai. Na lolenge nini? Toyoka isolo wana. Wana tokutanga ngo na Exode chapitre 13 verset 1 à 2. Bakozala bana na ye bana ya yambo bazala bana na ye na lolenge nini? Po bino bolobi bondoki euti epa ya bakongo. Siko tokota na Biblia totala makamundenge ezoleka kuna. Exode chapitre 13 verset 12 balobi Yahweh alobi Moïse rappelle aux Israélites: tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. Il faut éternel azwa ba premier-né wana. Ah, bazala ndenge nini ba mususu bakokanisa ete éternel azala ko senga bango bazala ba prêtre. Bazala ba tei ya baninga batu. Ça c'est de la spéculation. Mais awa na kati ya Biblia tokoyoka Yahweh azalaki kosenga bango pona nini? Yahweh azalaki kosenga bango na Exode chapitre 22 verset 29 à 30. Yahweh alobi boy, tu me donneras le premier-né de tes fils, il fera 7 jours avec sa mère, le 8e jour tu me le donneras. 7 jours à Saïna maman na ye, 8e jour okope sangaye. Asala na ye nini? Bande konangai. Nzoka abeta lisusu lisolo oyo abeta ki epa ya Abraham na Isaac. Yahweh azana besoin na makila, azana besoin na mbeka. Okomona yango wapi? Dioka siko kene ku siko Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 20 verset 25. Je leur donnais aussi les préceptes. Yahweh alobi, je leur donnais aussi les préceptes qui n'étaient pas bons. Yahweh a dit masolo ya mabe. Et les ordonnances par lesquelles il me pouvait vivre. Et les ordonnances par lesquelles il ne pouvait vivre. Quand il faisait passer par le feu leur premier-né, j'ai voulu ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel, leur Dieu. Natango ngana yebisa ki bango ke batumba bana ya bango ya liboso mbeka ezalaki na pesa ki bango bitumbu. Na pesa ki bango ba ordonnance o ba koka ekokai ko permettre bango te ba vivre bandi konangai. Donc Yahweh azalaki na besoin ya mbeka ya bana na batu boma mwana na yo. Boma mwana na yo. Lokola mbeka pona ngai te pona ye Yahweh nzambe mindele ba memela kibini. Mungu wa mapendo vidi bukulu wa bankambwa mawe janangila wamba mpungu tulendo tatamvangi nza kumbe yanzangu ba asenga biloko wana te toyoka pe yango te mais epe ya bango esalema bongo lelo de bana babunga kati lelo des milliers de bana na poto boka kiteta kinkela ndinga lobi culte ya mindele. Alors bande konangai sikoyo tokoki ko comprendre makambo ndenge nini
bonzambe ya lolenge oyo ezali ya ndenge nini toloba te. Parce que vous nous aviez dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'il a changé? Parce qu'il y a le Biawana, Ézéchiel chapitre 20 verset 25, je leur donnais aussi les préceptes qui n'étaient pas bons. Je leur donnais aussi les préceptes qui n'étaient pas bons. Je ne peux reconnaître. Si tout le mal, c'est pas à Satan. Tout le bien, c'est pas à Nzambe Yahweh. Mais il y a mon calbi à banay côté à bino makambo à mabebo boma na boma bana na bino. Baza ko sala ba pratique wana alors mundela izali sama wa guerre ya est ya Congo ici la kate. Et si la kate depuis kakabo yambi Yesu na Muhammad guerre et si la kate pour kuna bokukuta l'armée de l'ordre du Seigneur wana ba chrétien et les rats beaucoup ti a def nalu wana ba musulman depuis boamba Muhammad na Jésus sacrifice ya makila. Est-ce que waneza bokoko na biso? Est-ce que nzambe bakoko na biso alobaki bongo et puis siko boloba non, l'Éternel est bon. Mabe ayebi yango te, mabe ya Satan maintenant na kilaki Satan. Boya nulangai, boya bisangai nani moto akelaki Satan pa bakoko na biso beba ki Satan te. Parce que le diable c'est du français. Donc on a quitté bako qu'on a vu sur Satan azate. Bako qu'on a vu sur baba qui était que mutumoko boazala ka ennemi à Nzambe, un anti-dieu, ça n'a jamais existé dans notre culture. Voyez-vous? Donc ezali passe. 1 Samuel chapitre 16 verset 14. 1 Samuel chapitre 16 verset 14 et le Biboye. L'esprit de Dieu se retira de Saoul qui fut agité d'un mauvais esprit venant de l'Éternel. L'esprit de Dieu se retira de Saoul et Saoul fut agité par un mauvais esprit venant de qui? De l'Éternel. Donc Saoul, esprit nae, a tindiqué lié esprit amabe et où t'es pas ya yenzambe. Parce que nanazo manipuler diable. Ce qui est mon conzambité. Comment? Donc esprit m'a fait côté na carte ya Saoul et où tu es pas nani et pas éternel. Est-ce que vous comprendre que na Yahweh na Satan ba coopérer. Préfet de discipline na ye. Azo ba ebisi biso abengana ya Yobo, abengana Job. Baswana kikuna na lola. Abengani Job longwa wana. Job akiti na se awa to yo kalobi lobi o abengana Satan. Abengana Satan kuna na lola baswana. Satan akei lobi la raso sorona bana na ye mbala moko Satan koti oh so mona te mutu moko kuna komo na ye Job aso sala bien pour pesa ye bomengo oh kende komeka ye mekolongola mulimu na ye te master na ye akopera kana Satan ba kopera ka pire mutu na ye pour awa to moni yango clair na 1 Samuel chapitre 16 verset 14. L'esprit de Dieu se retira de Saoul, fut agité d'un esprit mauvais venant de l'Éternel. Donc, mon konziamboka, Saoul, l'esprit de Dieu se retira de Saoul. Mon konziamboka, Nzambe a longo lié esprit à bien, atteindre lié démon. Atteindre lié démon. Alors, démon yango utake pa nani et pa ya Nzambe. Alors, bozo mitu na sikoyo. Bakonzi mosusu ya bazo kama mikili na biso depuis beaucoup ma pe awa kaka ba Kristo na ba Kristo na bino na bakonzi ba Kristo na ba Kristo. Alors awa Yahweh qui est le même hier aujourd'hui et éternellement balobi abenda qui esprit en bien na kati ya nzoto ya Saoul atindi qui esprit mabe na nzoto ya Saoul. Siko hier allait le même hier aujourd'hui et éternellement. Alors ceux qui bakonzi mosusu na biso awa ba komi konyo kola biso bazali pe ba Kristo. Esprit mabe uti wapi? Pour Azalaka qu'on n'est pas à Saoul Ndengoan. Et étant le même hier, aujourd'hui éternellement, à quoi là tapé tes boales, à l'ongo livré esprit, à côté si na mukonza faire souffrir, il ne peut kuna na Israël azali ko bomabana na bango, à sengi bango mbekaya bana. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11, Dieu leur envoie. Voilà pourquoi Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils se mettent à croire aux mensonges. Voilà pourquoi Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils se mettent à croire aux mensonges. Votre Dieu de la Bible. A-t-il esprit d'égarement et pas à battre pour que Batubandima makambo ya lokuta.
esprit d'égarement, donc un mauvais esprit d'égarement. Voyez-vous, où est la responsabilité de l'homme? Alors bandeko toyebi ke botungisami ebele bozo mituna baindo botika koloba awa pe tolo tumwa pe kututolo bezalité ce qui pasteur mokasali bozo ba wana ezali problème na ye et pas na biso soki kaka ngunza moko a déplacer kaka kasa moko boyatie kuna wana komi makambo ya bayi ezali kaka pasi pe mawa mais tokanisi ete mayele na bino ezosala mayele na bino ezosala bozali bato bozokoka comprendre que makambo mindele baye na yango ezobala na peza te na réalité na biso nde wana tokobika soki tocomprendre bakongo boye bondoki nakanisi ata kinkela uti kotalisa bino mitu na bino ezali kosala na mbala ekoya tokobeta lisolo ya islam totalisa bino ke ana penza islam ande pende suka bondo kezali bunzambe te donc tokozwa coran total sabino point si point hala nzambe ya barab azana kimia ya bakoko etikala na bino. De ce moment-là, l'enjeu ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme, à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra.